Papi Masuta, Obosani, tu vivant en yo, chérie d'enfance. Mon cœur souffre auprès de toi, bébé. Pourquoi vraiment tu me caches ta véritable face? Nzakamba igenzinga talalinga libongwa nini yokao. Babi mi si bolumba mitema na bango bayo kia tansonite. Ngana monili nkambo yo wata. Toko chango bapine to tindigi yango toko mission na stade de Martyr. Donc rendez-vous. Et fini mes arara moko ba beta ki na bango ba stade to boite. Wenge pe beta ki to boite mais biso sko to zo clôturer année en beauté. Wana ko to ndimi ma beta ki na to mona ki pe ba to baya ki mais ya biso ma ba spiritas boye ya binotu. Boye to tondi sanzunga ma famille wana bi que force plus force égale force. Bino le roi de la forêt. Moi na nkoi azam koi. Sécurité il y a bandoko nyoso boya. Bon, moi je confirme pas qu'il va te peut-être peut-être na commune biso bien aux environs nazali na mona qui ont été mes condoléances na ba famille bazwa ki baka peut-être na événement tout le monde na pe na ba match surtout na ba place ba milieu bongo même na ba foire internationale peut-être na fikine baka wana pe yaki ya ba blessure ba nini mais biso na ba mesures de sécurité tout ils ont mis en place ça qui moto na ticket na système à badge koti mana biso ki mo ezo utanjili ya biso na ba transport biso ya Congo na pour to changwa en place au mala ticket na yo matina bis escorter outi na kati stade de Martyr et o eza susu na ndenge ya ba porte parce que ba porte ya stade ezaki bazaki na deux entrées biso ba fungola presque ba entrée pour permettre bato parce que une place eza munene tout espace moko ya muke bien mibale ya monene bandeke na Noël donc tokolia bandeke mutu azana ndeke na o pigeon nini bomba ndeke na parce que le 25 tokolia bandeke tout ba soso e ba mabata e ba dendo e donc tokolia tous les ndeke donc les 25 c'était car les 25 Totorina et puis ba o ba yambi bisonet awa tozomona bayani kini en bourse et puis tout le monde ba Igwe tout le monde Igwe Yannick Igwe Ntambwe et puis tout le monde Mohamed Moleka Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Bienvenue fidèles téléspectateurs, partout dans le monde, c'est 3 fois. King France Télévision, toza awa na kati ya Afrique du Sud. Tout bazali awa to na siège place héritier Watanabe à Koti Maki avec force japonais azali awa Olifada azali awa bandero tout bazali awa Erzumba yo journaliste l'équipe on a le seigneur de la ville Mohamed Moleka Mukolon Tuku toza awa Trésor Muchi Temba Olifada Olivier akota tobeta moma solo mo mukie évolution il y a stade de Martyr eza koleka ndenge nini. Salut Olivier. Salut. Il y a Erzumba Mbio première fois na 4 émissions 100% vérité boni ba séjour na bino na 4 Afrique du Sud. Ouais vraiment n'habité pour lisango eza musika biso le mesana netika ka tindika quoi donc excusez-moi moké donc séjour ils le vraiment très bien na pesina nous boss life motona tembe ba bon séjour ici na kin parce que dozagini awa beti vite fait le mois Kinshasa on a pas préparatif toujours pardon il y a stade de Martyr où ils abon le 25 décembre au toza 2022 donc ba séjour c'est passé très bien au moins déjà que aux ubiso au écoutement tout le monde toza motivé maki donc tozo bima maté toza ma cohésion ezali même état d'esprit et puis na bonzambe pe na quatre parce que nzunga ma famille wana c'est pas donné à n'importe qui à signer babilo ka bongo donc voilà un moment moto na temba ba non au lieu de ça na kinto za na distraction des ara moi bana moi mbri ba fin du mois ba nini donc tous à la place moi enfermé pour tous à concentrer vraiment c'est très bien. Est-ce que le roi de la forêt beta ça de Martyr? Ouais mais na beta on te que na télémi na zu espace pour beta on to za na opération dragon la deuxième équipe des arabes chauffer mon matos on est à beta te on est là le roi ba ramasser ndé ba petro ba avant ba équipe nationale beta mo ba ramasser ba kotara na ba bana ba me ko chauffer mon donc mais ouvre moi occasion na carrière na pe quand même na
signé espace on est saleté mais stade donc complexe scolaire il y a mon nez vraiment il y a sport on a bis omnisport ma stade de Martyrs où ils ont le rôle là stade de France ils ont le rôle là stade d'Abambo comme et puis en plus en Afrique et où ça là 3e ou 4e stade on a beau sanité vraiment donc pour nanga vraiment ils a première fois na carrière nanga vraiment et on a signé merci encore na moto na Tembe où il a signé à Tembe na en place auto signé nzunga ma famille on mais to chongo ba piné to tindika est-ce que par rapport il y a stade de Martyrs préparation aux hommes on a publicité na ngoza makasito ils est un peu faible. Non, voilà les systèmes à matraquage. Tout le monde est au bima, il va surtout quand tu communes à Josie. Ouais, les systèmes à stratégie, tout ça là parce que biso tu vas le roi de la forêt. Tout ça ramène toute la stratégie. Tout le monde est au bandama, moi on a que tout bandit ko bimi ça va pas short, mais quand même dans les réseaux sociaux déjà, la publicité zali. Nabi qui équipe monnaie nous allons déjà lelo, je crois et qui t'a Kinshasa, CG Chali, Pakalingomba et puis na maître Gege, na yemoko mama ça na biso Francis Liba bazo qui t'a déjà pour Bachama tout mis en place. On a déjà la victoire, la place publique. Bon, on a déjà d'ici fin. Maintenant, bon, on a déjà. Par rapport à stade de Martyrs, par rapport, bon, ce qui s'est passé par rapport à 4 saisons. Par rapport, il y a stade de Martyrs, les gars qui, la famille Moussouba Koufela qui partout. La stratégie ni Gogan entre la team Wata pour la sécurité, il y a Bandogonyo Soboya. Bon, moi je confirme pas qu'il va te faire peut-être tout le monde peut-être qu'on a commis na biso bien aux environs nazali na mona qui ont été mes condoléances na ba famille bazwa ki baka peut-être na événement tout le monde a rappelé na ba match surtout na ba place ba milieu bongo même na ba foire internationale peut-être arrivé na Fikine baka on a payé qui ya ba blessure ba nini mais biso man ba mesures de sécurité tout ils ont mis en place ça qui moto za na ticket na système à badge koti man na biso ki mo ezo utanjili ya biso on a ba transco ya biso ya Congo na ma to changwa en place et mal ticket na matina bis escorté outi na kati stade de Martyrs et o eza susu na ndenge ya ba porte parce que ba porte ya stade ezaki bazaki na deux entrées biso ba fungola presque ba entrée pour permettre bato parce que eza munene tout espace moko ya muke bien mibale ya monene peut-être ba étouffement na ezaki mutu musupa ko étouffement déjà première fois assister na biloko bongo peut-être ba kana yaki mais biso vraiment ba mesure à sécurité nyonso en plus stade ba chango sous ba kiti tala niveau on va y aller malaise mais la moi champagne na yo ozo regarder to pesa Oliva nazo yemba japonais zo beta to ya spectacle na la bonne musique to ya ka teki poto ça la plein ou bien mais to ya na plein na biso mais na musique voilà ya merci beaucoup poto kabwana yo message na avant no pesa na la team Wata na bana maison mère non ouais bana maison mère particulièrement bana wenge donc en général quoi bana quartier la terre bana viva la musica bana ba vina biso ba marai ba bébé chanda ba vina biso ba bonku wa bongo wa zikwa donc les ma fête to fêter Noël en famille donc boya na bana ba papa boya na bana boya ko fêter aussi si moi okanga ba photo ko lia gâteau boya ko s'appelle avec héritier Watanabe na la team Wata Mobimba auto nous avons na stade de Martyrs le 25 décembre to benga de papa Noël pour fêter papa Noël joyeux anniversaire dans le roi de la forêt ma pata exaucé gladi nous en avons toujours de cœur donc cadeau à le roi de la forêt to offrir quand tu chara stade wana to chongo 4 binet to tindinga onti na ma campagne to ketika donc merci na délégation menene ya mbayi biso na Josie donc Mohamed Moleka le seigneur de la ville ya mama Charity Moleka vraiment merci na ozo ça là vraiment tiki tant na yo vraiment ozo assister biso tous les moments vraiment to ça de cœur toujours donc to ça pena Jimmy Bella ou na bossa na raté Jimmy Bella ou Samundele na ebi ke to za non déjà wana côté pour vivi ya bien ça $100 eza délégation donc il y a Nick ni à Rombox na ebi ka délégation Josie Momberoya tout le monde a payé baba ngomo ba kasere ka poison pourquoi pas et yekuda de na mabele pourquoi pas ba li passa ba mbongo ba trésor muchi wana za base ya côté on a payé arabiola ba masa na biso ba rekima pe ki ba kokita ba papitonda donc délégation pe mususu ou à Paris na mona ziko mayeye Jesse mayeye dadi mafungu fungule na bossa na raté yezo la London City yezo la London City wana na Château Rouge donc tinda biloko système izalaka na bossa ne pete awa la grâce agence na biso ya système Yvonne Yamba na bossa na raté délégation pe États-Unis Mambo Prod na biga ba Tadir 9 Broya ba mettre la ligne makolo makulenga vraiment boya
boya mon aspect baba trésor boya mon spectacle auto bombeli bino vraiment ya lo beza mingi biso la bata bandinga bola o sala on se pesa ba commandant Poupou délégation na biso la famille d'abord igenzinga na biga biso tout ozala wana bana ya Kasavar bana ya Changu surtout aux bana ya Kankokolo bana commune Lingwala bana commune Kin bana Barumbu ba Kasavar bana Litoche ba Kolonzunga ma famille matoya toya wana mabamona mageno et sans citer mais lié to chango ba pine to tidiki yango donc vraiment balongolo motema mawa koma na yo manfu papi masuta obosani to vivanga na yo chérie d'enfance mon cœur souffre auprès de toi bébé pourquoi vraiment tu me caches ta véritable face nzakamba igenzinga talalinga libongwa nini okao babimi si bolumbwa mitema na bango bayo kiatansunite ngana monili nkambo yo wata toko chango ba pine to tindigi yango to komisa na stade de Martyr donc rendez-vous et venez zaka moko ba betaki na ba stade to boite wenge pe betaki to boite mais biso sko to zo clôturer année en beauté wana ko to ndimi ma betaki na to mona yepe batu bayaki mais ya biso ma ba spiritas boye ya binotu boye to tondi sanzunga ma famille wana bike force plus force égale force bino le roi de la forêt moi na nkoi azankoi voilà ya merci beaucoup Olivier merci encore vraiment na bike tant essayer belé to temps ya décortiquer mais pas comprendre que to nous yemba trop te pour regarder kingo pour ba yo ra stade de Martyr toujours ya merci beaucoup c'était c'était Olifada, merci beaucoup Mandeko Nyonso vraiment oh bosepela ki bozolanda to la japonais to ya japonais japonais na nous abetela biso kindoki po japonais azana kindoki ya stade de Martyr japonais abeta beta stade de Martyr wana secret wana bato ba bien ka yena gogan sali japonais sali boni kitoko secret stade de Martyr oyebi yango eza ya lobela susu pete j'ai rien à prouver quoi ba stade de Martyr na beti ba Bercy na beti ba Olympia ba Zénith ba nini suna tangte ba Palais des Sports donc stade des locaux et c'est betami déjà c'est betami déjà concert c'est betami na donc ba lingaka la team ba lingaka Héritier Gogan, Motona Tembe, Totorina, Boss Live, El Diablo, et puis Bateau Balinganga japonais, na musalo na salle la rabino depuis, Tozakaka, toujours continuer toujours couper ça, mais bon, qui retenir en vraiment na mutu que le 25 décembre, concert c'est Betamagi. Donc voilà. Je connais toutes nos questions, Moko. Ça fait combien d'années déjà aux en Héritier Watanabe? Ouais, là, ça va faire plus ou moins 2 ans. 2 ans? Ouais. Donc, on a 2 ans, ouais. Vous avez un album Nini Tango Yaki? On a bêti Mi-Ange. Mi-Ange, Mi-Démon. Ouais, Mi-Ange, Mi-Démon. On a bêti Rosso Jackie, moi, single, quoi. Ok, japonais, Afrique du Sud, et Yambi, on est à quel Afrique du Sud? Donc, vous préférez qu'il y ait Afrique du Sud pour Nani? Bon, en tout cas, Afrique du Sud, et Ambi Bisso bien. Et puis, qu'on préférait que Afrique du Sud ait comme surprise parce que pas les grands formateurs. Donc, les rois de la forêt, donc, c'est tellement donc biso pe batik wana eza déjà quoi donc toyebi que faut pour nos beta stade faut créer boye faut que zong ça boye donc yango on esenga ki to pimbwa ki to yaki boye kutu à l'occasion de rien toyeka moi ko se détendre ko apaiser l'esprit parce que to beta quand même to minimiser en hôtel et à stade de Martyr ouais to beta to tondi sango pour to si to tondi sakiango et au biso to bombe la bino c'est la musique. Et ça peut jour anniversaire le roi de la forêt. Est-ce que le roi de la forêt a causé la jour wana? Talara yevie. Yevie. Bana maison mère. Bana ya orchestre tout au Israël la Congo a obo salara musana bino kitoko boya soutenir ezande konabino ezabande konabino donc balobara musapi moko esukola relongité donc comment dirais-je
union fait la force quoi. Donc les tosangani ne topé sa force moko. Yango to sengake boya. Le 25 décembre. Ah, voilà, japonais déjà, boyebi déjà. Boyebi japonais donc nga et aranango eroloba mingi était mais na sala rande qui salu parce que c'est mes œuvres qui parlent. Moi j'aime pas trop parler parce que ça va me servir. Ouais, très bien. Si bon comment musique ensemble azobeta musique religieuse c'est tout et ça nango musique ensemble na mukili tenyo surtout musique nga beta na beta album mususu ya ba sœur mususu na beta album ya ba frère donc ça nango c'est moi je trouve ça c'est normal et non normal mais donc slogan na biso ezaki obi na ba Noël toliaka Noël na bonne année toliaka ba soso obligatoire soso toliaka soso na Noël donc bandeke toliaka bandeke na Noël donc tokolia bandeke mutu azana ndeke na o pigeon nini bomba ndeke na parce le 25 tokolia bandeke tout ba soso ba mabata ba dendo donc tokolia tous les ndeke donc les 25 c'était car les 25 Totorina et puis bayambi bisoneti awa tozomona bayani kinia Omborse et puis tomona ba Igwe tomona Igwe Yannick Igwe Ntambwe et puis tozomona Mohamed Moleka le seigneur de la terre et puis tomona Trésor Mouti wana penda ya kati ya palais ya tongo et puis surtout Québec musika tozomona Stéphane Mapila donc wana bayambi biso awa bazo soutenir biso pour toujours makambango ezala bien pour na ba préparatif na biso ya Stade des Martyrs. Et puis na musika nazomona Eldo Kosangi Trésor na kati ya Belgique et puis surtout ke musika nazomona Irene Mukoko Timansiemi et puis tout le monde ba Mira Ikete Bolumbu tozana ba Juju Mwanga Playboy to bosani pete César Passioti Angoi loboko ya Nzambe et puis tozana oyanga moko ya kati Angelos Dopable Angelos. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Japonais, c'est Makassi. Na temps oyo pesi vraiment Kitoko bonne chance na Stade des Martyrs. Torozalawana. Merci, c'était R Zumba, journaliste à l'équipe en autorité morale. Merci beaucoup na Olivada, Botola na Olivada. Merci beaucoup na Japonais. Awa tozana kati Afrique du Sud. Balobi délégation tout. Il y a Fondation Mohamed Moleka, ils ont toujours en place Erzoum, toujours contrôlé. Merci beaucoup na Yannick Ewenge, mon confrère Molipasa. Kin France Télévision, abonnez-vous, partagez, aimez. Vous salara vraiment. Vous s'appelez Zarabi, Bisope, tout aura bien force, tout aura pifo. Il y a s'appelle Sabino. Merci beaucoup na After Robots. Zalaki toujours na pointe. Merci beaucoup na Bandegonyon. Merci beaucoup na la team. Balobi Kalaming te répéter so banda. Totika bango ba répéter na nous. Après to kozongela bino. Tozo kota moi interview. Pour des Stades des Martyrs ça déjà tombé et ça déjà kotonda et ça déjà plein. Boki ndenge ba ya nde balobi sécurité kutu assuré. Kin France Télévision to beta fimbu. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti.